Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend Ernyo Sobozwami, bana mama, balanya Noela TV, la Chine, la famille bambote, bisika nyo Sobozwami, moma nyo sope, bogota la vidéo na biso, Ernyo so, ça dépend, bozali, na Europe, na Asie, na Amérique, na Afrique, babona Noela TV, bambote, bakuku, babizou, nzambe ya bomba bate la biso, la famille, j'espère biso nyo so, nzambe ya zo bate la biso, la famille, en tout cas, nanango alobi ke Karine asila la baronne asila te mwana nzambe jamais asilaka mwana elaka asilaka te Karine asilaka te jamais akosila te ki neige ki play akozala wana en tout cas asali analyse moko bien kitoko noble en tout cas na sepeli na analyse ya Karine Mokonzi la baronne mama ya Arieta la star qui dérange les réseaux sociaux TikTok Instagram tokende ko s'abonner kuna na Arieta Belao na Arieta Kikuli na Instagram et que ça la bien la famille to fula bébé na biso et que ça la biso bien la famille s'il vous plaît to longola kimote amabe bozala kanango ngana kene ko fula mwana na bongo ba na ngana ngo ko fula te bozala bongo te mutu na mutu azala kana chance na ora na ye biso pe tozana bana me bana biso pe aza mutu na mutu pe azana chance na ye azana eloko na ye pe azo kolinga sala na mukili eloko na ye pe akosala mais soki mwana biso abimi na ora wana pourquoi pas to soutenir toko soutenir toko tala te ke non aza mwana nga te nga na bota kete te aza mwana biso mwana star aza star en tout cas tokende ko soutenir et ko sala bien na sepeli na analyse Karine Mokonzi lolenge aye ko défendre aye ko loba pona artiste na biso ya Fally Ipupa nana ngwa lobi ke Karine Fally Ipupa jamais ba ko yoka na ko tanga kombo ya Fally Ipupa te akotanga ngona nko tanke Fally Ipupa azali artiste na biso ya munene ya mboka na biso aza na droit ya kotanga kombo na ye parce que aza mutu o azo défendre mboka na biso na ba libanda partout akendaka na kombo ya Congo mutu nyonso aza na droit kolobela ye na di bien ou na mal parce que aponi nzela wana kozala star balobelaka ye na ndenge nyonso ya mabe ya malamu bafingaka ye parce que andimi kombo wana ya star ezalaka bongo donc bokita bomata mutu akoko changer azate pourquoi pas Karine alobelango alobeli yango oui akolobelango akolobela ba artiste na biso nyonso donc akozala à l'aise na mutu nyonso ndenge artiste na biso abetaki concert na ye tomonaki ba concert ya minene abetaki alobelaki yango pe pourquoi pas alobela pe na faire egola ye kutu alela faire egola na ye akolobela yango mais akozala te na barrière ke koto tokosimba te non amoni ke ndeko na biso popol pardon soki popol abato bolimbisa ndeko na biso na kombo soki ya natif ezala soki nati lokole parce que nga nazala makambo ya miziki wana mingi te mais alobeli ye ke akenda kotonga boye et tout donc bavose pe ezali nango ebele ebimi mais nga na kotia na kaka Karine Mokonzi la baronne lolenge azo défendre artiste na biso na kombo ya Fally Ipupa en tout cas nga na sepeli bongo na kati ya video oyo alobi makambo ebele ya bato ba théâtre donc alobi makambo ebele mais nga na okende nga na bato wana nyonso te nga na kokende kaka na place oyo Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTube a défendre na Fally Ipupa star na biso artiste na biso ya mboka na biso na kolobela kaka wana na kotiela bino boyoka ndenge a défendre ye po bolobaka te Karine azalaka respecte afingaka boye asalaka boye na makambo kofinga eza te eza makambo ya ba artiste na biso ya mboka botikaka ba polémique ezanga tina botikaka makambo ya pamba ezanga tina po bobimisa kaka mutu wana mabe non bandeko Yesu azozonga Jésus-Christ ne vient bientôt en tout cas to balusa modèle na biso ya ko vivre na bato bozala kaka te bobwakela kaka mutu wana kaka ke makambo nyonso ya mabe ebuta kaka epai na ye donc ye kaka mutu asala kaka mabe boyoka nzinzi eleki kuna eza kaka Karine Mokonzi eloko esali boy totika makambo wana bandeko totika donc nazotiela bino boyoka un instant bandeko boyoka na sepele est-ce que fallait
baby sa carrière ne pona yo. Yo on a fallu boyeba ne da wapi. Po mona ke bokala no mayele te. Botala ata place oyo okutani na mutu te. Na ti so zaki mayele yo ko baby sa carrière no pona fali te. O ngosa mayele o kamana no papimbo masala. Ngosa mayelo papimbo masala. Papimbo papa zaki pire fali, mais atali fali na musala na ye. Amoni musala eza tata eza mama. Musala eza tata eza mama. Ya fali ayemba na podium so alati casque na studio. Atala rate o nati o nani te, atala na cop na ye. Yo sikoyo poza no mukala. Okobebisa musala no pona muninga no mobali. Lelo sikozo ya koyebisa biso yo elo nini ko obligé fali lelo. Bino bona bino ba camarade obolanda rapé muninga na bino malgré toi za leader. Bokoma ba mikala nae akila faute nini yo pesa fali lelo yo lelo bota courage à ko obligé fali ke ndenge za bongo soki fali a continuer ko boki ngana oyamba muziki ndingo yo muziki ndingo wapi yo yamba. Oh wapi. Muziki ndingo wapi. Oyoka soni kona tina age na yo. Mon frère, t'as la ta âge. On n'a pas une émission t'as la âge nati on a souki à pembe oza tata. On a moi si. Place bana no baza siko bana no ba bisa batu du solo ke papa bisa baby sa carrière pour andolanda papa fali yo. Buni ko bimisa moi sino kizengi. Malgré tout yo moko zano kizengi, mais pourquoi ngo bimisa pe moi sino kizengi? Yo nati lelo ko motonga fali pa nene ya. Yo lelo ko motonga fali. Yo ba fali za alpha no omega. O mwende bo ramaele mikuse. Obite so pesi position fo pika. Owe ba ngote. Couper sa position c'est nga ko pikati. Pika oza mo musalo za boyi. Boyi ndima nyoso chef asalaka. Fali asolisa pati Ambroise, a sollicité rando yo na pati Ambroise tali fali te. Donc soki fali aza na rando na mutu, ayebisi bino bokote la ye bo bloquer mutu wana bino pe bokote le po kozala ba mikala bo bazoba. Lelo yo ko longwa garde ki mukala te nati po yo bandi ki mukala kala yo finga fere po na fali ti yo nati. Na biso musala ki journaliste to tangeli yango te tozora position na bino bat bozela ngo ba licence boko mo zo position pe ka lokwa biso ba buka biki yo nati yo. Yo finga ferit. Ok na fere rando. Lelo fere aleka na plateau na ote po yo ramuta fali. Siko po li faka baka ko yamba ferit. Un niveau qui t'ici fallait des fallait à musée qui ndingue, le bien soleil levant. Des fallait à musée qui ndingue, yo finga kofi. Au beau sana ke kofi azaki pire vie na yo. O finga kofi po na fali. Nati lo kolie, o ko fanda na fali. Wana musée qui ndingue o yambate. Ozana grada kolongote yo za mukala soki fallait kangisi mtenemi yo pe kangisi ennemi so fallait lobisi mutana yo pe fo lobisi poza ya zoba na 51 wana ba leki no na ndako wana mwasi no na ndako wana bana no na ndako na famille no batala ke ya nati na biso landa ka fali zoba wana mwindu moko boye ofele ba pe kimbinga moko boye zanga mutu na makolo kimbinga bet. Mambo yo sala niza mambo batamikuse siko mutambinga za mukala. Votre amour le nourrit. Bandeko bolimbisa wana eza publicité bolimbisa. Kimukala mutambinga bongo c'est honte nati. C'est honte. Ozo pape ozo voice obo tindi la fali wana fali ngo camarade no a patron out. Fali wana za patron na yo. Zonga kuna na kimukala bimisa kombo muzeki ndingu.
binisa kombo Muzeki Ndingu. Tio finga afere. Fali mtatindao. Bubu muna kebwaka bazoba. Muninga no papi mbo matile lo akabiena Fali. Ayamba ba misenyo so ba fere ba yaka na plateau na Fali yaka na plateau na ba fabrikas ba yaka. Ba héritier wata ba yaka. Ba jibe ba yaka, ba kofi ba yaka, ba waze kwa. Waze kwa na kofi kutu bazaka binemi, mais bango nyonso ba yaka plateau papi. Po papi atala ki we intérêt na mais papi pa kana Falit. Po ni papi asaki buzoba oyo sala te na 51 okoza mukala muninga no mbali epoza mukala leki nao. Fali 46 yo 51. Ebela 5 ans oyo botama liboso afali na mino ebelo zaka na ona munoko fali azana na libumu yo kokside ya 5 ans omona ngote okoma no mukala na sans esprit moboy. Combien de problèmes oyo zui batu na plateau na yo batu wana basala elote ba série mo kota arando na fabrikas poka fabrikas panda ko bungela Fali. Siko est-ce que Fali mtabande ko tindo ko trabarando na itoki mukala kolanda libanga kolka visa mtabande tindo sa ki mukala siko lelo yo ngolo ngwa ki mukala na 51 na mon frère yo badi ki mukala na 30 na ba 30 quelque ozade na plus de 20 ans ya ki mukala banda Fali yaki na quartier la te bosa ki camarade sika ya ok ba 20 ans de ki mukala yo lingi o se désactiver na ki mukala ya na 51 non mon frère c'est trop tard. Yo tikali kuna mukala o Fali osala nde yo ko sala yo ko landa lokolo Fali orchestre ko yambo ezate o apena muto ko yamba te Muzeki Ndingu te po suisa Fali mutema okosi o suisa Fali mutema na Muzeki Ndingu te po Muzeki Ndingu a chanteur te Muzeki Ndingu a saper luka ba chanteur o yamba na plateau total. Celle chanteur au Koko Yamba Suisse Fali Muteme a fait, c'est qu'on fait répé. Lambalia, au yate. To sendeni. Biso soto ebi seul musicien au Koko Yamba Suisse Fali Muteme et a fait. C'est qu'on fait ego la paza, lambalia, a koyate. To sendeni. Mon amour, je travaille. Je travaille. Yo yate oh yo mto so si carrière comme na suka yo sutuka ero ozo sutuka na 23h mon frère et loko sutuka ezate oza mukala tikala mukala mona bitinda tikala kuna o patron lobby yango yo ke so bien si voice bango biso to yo finga Fali to yo koti lo na nini vie moko zoba ngoto bobo obimisa ba parano bazoba obimisa mwasi no zoba obimisa ba leki no bazoba biso to okotelo te to okotelo te muto okotelo azate zonga kuna na orchestre na mino ki osaki mukala okomo kosa o soki pe voice ngo so pe nini ba pirate o so pe ba yibi o téléphone nati ata so ba yibi o téléphone siko ti ozo ba ke boloba na Fali yango avant ba yibi o téléphone tolo ba ke ba loba na Fali bandeko en tout cas na kati wana donc tellement eza molai bolandi ndenge la baron azoloba balobaka ya solo songisongi kotonga ezalaki na basi me lelo eponaka susu te mibali bakoma banimero 1 na kotonga na kofinga tala sikoyo atindi bavoso wana alobi botindela ye Fali wana bopesa ye yango nyonso wana orke yo ozokumisa ye aza motu na yo aza motu botambolaka na ye po ani tozalaka motema mabe boye sikoyo tozoyeba susu te nani azalaka nani yango akoki kosala yo bolamu mpe nani yango akoki kosala yo mabe eyebanaka te tellement motema yango ezalaka kaka sanduku Nzambe azwa motema bomba yango kuna asalaka na ye mpe bien motu mwaye oyeba motu aza malamu mpe motu aza mabe eza te bandeko
mibali na mibali eza basi te obo olobaka te mwasi moto azopanza mwasi moto aketonga mwasi azokolinga boye te telema balobi ke paske fali akelobisa akeloba na motu oyo ye nati basololaka te pourquoi fali akende kosolola na ye e après yo moto osolola na moto wana te sikoyo yo opimela mpe moto mosusu liberté na ye azala libre te paske yo na moto wana osololaka na ye te non botikaka makambo wana eza bien te eza bien te bandeko mibali na ya basi eza kaka te ke mobali mpe ndenge asali bongo ne eza kaka te wana eza na basi eza mpe na mibali mosusu botika siko Karine oyo azokoloba azokodefendre fali ipupa bino bozalaka wana bofungolaka monoko Karine wana azalaka respecte Karine wana azalaka boye Karine wana boye ye wana azodefendre amoni ke artiste asali eloko mabe te aza mpe na faute te azodefendre ye donc motu fo azala royal bongo fo azala libre ozomona ke otanga nkombo ya motu mosusu facile donc ozala te ke kuna batie limite na kokota kuna te kuna na kosimba te oza na droit kosimba partout tant que bazali ba artiste ya mboka na biso tant que bazali ba star ya mboka na biso donc mutu aza na limite te ke azali mutu ya mutu aboye ifu kaka mutu boye atanga kombo na ye bakuna batanga kombo te yango tozokende liboso te mboka na biso ezokende liboso te star balobelaka ye na ndenge ya malamu na ndenge ya mabe bokofinga ye andimi fo andima yango paske aza star preuve ane ye moko Karine andimaka yango mafinga oyo nyonso bafingaka ye edendaka na nzoto na ye ekotaka na nzoto na ye esalaka ye eloko te l'essentiel lobi azo avance azokende nde liboso c'est ça bazofinga yo ezodenda bazosala eloko nyonso me yo ozokende noka liboso ozosala oza nango posa c'est ça yango wana Karine ye wana afungoli kamera na ye azwi bamega na ye azwi temps na ye afandisi wana mpona kolobela fali ipupa apesi nini apesi eloko te azolobela ye tanke congolais ye mpe aza congolaise akolobela ye aza na droit kolobela ye eza na moto akoloba te kolobelaka kombo afali te ezalaka bongo te wana botela balimite na bavie ya bato eza bien te donc dossier nyonso ezalaka kaka ifo olobela yango eza te ke botia bato na limite oyo kolobela te oyo lobela oyo kosala boye te oyo kosala boye te non fo kozala na au milieu du village wana kozala mpona bandeko na biso eza te ke ozala mpe au milieu du village mpona barwandais oyo bazoboma bandeko na biso te tanke bandeko na biso baza barwandais te baza bacongolais bazosala misala ya malamu baza batisre na biso tokoki kolinga te bakombo na bango etengamaka kaka na ndenge ya mabe ezala kaka babanda kofinga bango na ndenge ya mabe la tokoki koaccepte yango te paske eza bien te eza mabe mais soki ke eza na ndenge ya malamu azokodefendre artiste na biso moto atindi ye te azodefendre yango alors bino bolobaka wana kosala boye te kotanga boye te en tout cas j'espère ke wana bokotikala na soni preuve ane na concert na ye abetaki bomonaki asalaki yango asalaki mpe publicité na ye alobelaki miziki na ye alobelaki ndenge abetaki alobelaki ndenge alataki alobelaki tout oyo tomonaki ke bato na ye moko bakokaki kolobela yango te me Karine alobelaka yango mpona kolakisa ke aza congolais bokita bomata baza bacongolais donc motu nyonso boza na droit kolobela ye mais kofinga nde te là non là vraiment non mais soki ke ozopesa baargument na yo malamu ozoloba na yo malamu ozosala banaliste na yo bien sa kokretien mutu sa kofinga sa benjire sa nyonso okoloba na yo c'est bien okoloba na yo en tout cas nga nasepeli makasi na analyse ya Karine Mokonzi awuti kosala vraiment esalaki nga bien yango alobi ke pourquoi pas tolobela yango tolobeli parce que oyo mpe balobaki Karine Mokonzi asila botikala na soni Karine Mokonzi akosila te parce que soki eza mosala na ye asila pourquoi aza wana na bino na kati aza wana tozokobaloka biso na kati ya farine donc aza wana Karine Mokonzi mama ya YouTube azali
azali mwasi ya boss dimi belao ata tozokomona bavideo bazokotia boye azokomela boye azosala boye Karine Mokonzi nde mwasi ya nani ya boss. Voilà, ekotikala bongo la famille. Nazokoma na suka vidéo na biso to partager, to s'abonner, to liker et ko sala biso bien vraiment la famille. Ba commentaire pe ya malamu, bato batira ba commentaire ya mabe ba bunda nango kuna Yesu akuboma bango kuna ba bunda nango. Wana bazo kolela masumu na bango yango ba ya kokoma ba commentaire na bango ya mabe. Mais na kosenga ba o ba komantaka makambo ya malamu bo pese ba kosi ya malamu bargima ya malamu en tout cas ekosala bien. Merci bandeko nazotika bino. Bye bye, c'est Noela TV.